Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaud musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique et na obeta c'était la politique Boya et Belé Yasika. Tout le monde a mis ciao. Bonjour, bonsoir, ça dépend de Rosolanda Bisson, on dirait qu'il y a Tindika Tindika, c'est bien moi Katia Voka. Autrement dit, la perle noire de la presse, voilà, vous avez branché et puis vous allez connecter l'élo déjà tous à lundi. Bon début de la semaine, tout vos Rosolanda Bisson, n'a fan, n'a Bisson, n'a top, vous soutenez du près de loin. Spirituellement et physiquement na possible ba merci bisika bozali bozala toujours kabon na linga bino mingi là non le babon on a déjà Richard Longa triple code difficile à dévirer depuis Paris Chai Louté tes prête à Londres à maman Charlotte Ndeka donc to bongisa depuis Paris l'assistante na PC Bambo théâtre voilà le loto yokutana na onga benga ki mutu munene donc il sera lobby mutu sans araton et rotala et pe bozora pe ton royo kaela je les salue déjà ya Edi Motonangenge bonjour papa bonne santé yo tuna ka santé ko konde bomulinga na konti la confiance non naza bien la maladie un peu ilonga okanga oza Kenya sikat sona kangelo ngi Kenya sikat no lete lo musu na salibi mission mingi banda lobby na bundani makasi na ngotna mabino te melo kona standi maki tikana yamba bibina salibi mission moko na sali 7 émissions ba je ne sais pas quoi ya bazo kende bibina na singa bibina na mega opema melo kona sina benga gibino bo free transport na bino moi na sali za na ndimi bino kaka to so. Ok, voilà, tout fond la pile selon il dit tu es bio ça le théâtre moko le bel rappel politique tu es rappel tu es que n'a pas peur de moko tamaramba des personnes en partie ba parti nyo seza yangai soki na moni parti tel ngosa mo boulot qu'on a leader d'opinion gouverner sans fonction na kwa calmer mino parce que na ordinateur mo boulot kota na mboka ba mawa no kima na zandu ba no kima na musala et puis ça nga pasi mingi yana mo sona moni ke IDPS ngosa mo boulot na kote ba ta IDPS PPRD ngosa mo boulot na kote ba ta PPRD yeni selingo sana mo boulot na kote ba parti nyonso nga na kota kana kati daza mutu moko na vana resika mokota il faut na te bana mboka pour que mboka na biso to lukeza na taba politicien wa sana mo boulot mais biso peuple to za na kimia ndingi musala mesala makandingi izalela kamutu foza na parti moko opesi identité na parti moko nde to mona ko lelo ya idia saka théâtre pas moyo mbengoji donc son na oluka ye dit na ozape maman digital na tali pas moyo mbengoji na cause na déplacer non pona théâtre na saka pa na saka théâtre partout oya bingingai na kosa ya théâtre nazali na contrat na moto moko te moyembe gauche comme na ndimaki ye ifona na tina suka pona silisa filme na ye soki na kati moni na bena moni na BBC film fona na yango tina suka simane binenda ko ikosana. Ok, voilà, so tozo ming na likamba parti pour na talaka yo na émission mo lobi batu ya UDPS faut ba respecter Jean-Marc Kabuna Augustin Kabouya pourquoi loba kiango mais ba aibika ba yebike azamu tuna nga UDPS ba kana ki ba sala piège na katamboka ngata na yoka na bino ko tsira nga drapa UDPS po ba ibanike na lobi na UDPS na la kamta UDPS te ngana li mwana na lokona ba parti nyonso ezana mutuna ngai il faut na yeba ko gérer bango pour que mo bouleza na mboka te gérer bango na ndenda ba conseil na koloba est-ce que ceux que lobi bat bayo kakayo réputation est que na moi mabe mingi il dit mutaba kisi il dit azabo réputation est que mabe na bomana na katana na lia
naza mutu abakisi c'est normal kisi na ngai aliponanga nalibota na ngai mais sonoki ke bokunguluka makambo muli mboka na biso ezonga nsima mpo kaka makambo ya pillage non nalingi yango esalama lisu te toyebaki kobatela mboka na biso pour ke ezala bien. Ok, lelo déjà tous les 11 mai, lelo tous na procès à dire cap na biso Vital Kamerhe. N'habite dit soit cause na mois du Loba. Na kosenga na papa président na ba procureur na biso. So moi ali ba pesi ta liberté provisoire avant na ndako. Po na poste en soi bika yiba kimbongo. Même ngai dingo sona kumina poste na yiba kambongo. Ata yo mama jeunesse so bachana poste na moni mbongo ezoleka okoyiba yango. Alors so moni nga yibi buto tikaye babi ayibi ba mona ke na buto azobuka magasin azobuka banque pa yiba mbongo non batika to sambela nzambe ayukila bakonzi bapesa liberté provisoire ameka kovanda na ndako pe asambaka be na famille na monaka mabete yozoloba soki ezalaki na place na yo olinga koyiba mbongo oyo ayibi adetourne mbongo ebele papa edi eza mbongo ya ozalaki wana monta bato bazoloba yango ezalaki na nyonso ozolanda basoki moto lelo ezalaki stoppe. Donc hier Kamerhe akomaki maçon mpona kotonga sosote mouton bamonaki Kamerhe na revolver atamona na butu po abomaka bato ya pesa basala misala na bambongo oyo bango baoreconnaître eza yango wana etali bango ke justice asala mosala na ye soki amoni ya livre akangi so amoni ya livre te ye moko justice ayebi ndenge kosala ngai nasala droit te ngai nasala sport nasala droit te pardon mpona mpo wana ngai nasala droit te l'état ye moko ayebi ndenge nakolanda likambo yango. Ok, voilà, le lot, tout le monde va pasteur rebelle, là par rapport à bah émission au ça là, puis les kabalobi pourquoi monsieur sabia qu'il ne peut dévoiler bah pasteur ceux qui va pasteur bah qui n'a kozwa qui c'est pas naé à quoi qui kolobangote. Natanga donc moi pasteur ni a qui c'est pas nagai natanga te na rabaka ke bah pasteur ya bien bah yali ya le kutabe bazali na ibili kama kote. Neti lelo makambo ute kokomela lelo pasteur mokuna par rapport ya makambo ebimaki tomoni pe auti ko porter plainte contre le président sortant ya Congo Joseph Kabila na ebité dossier wana est-ce que Joseph Kabila akokende po bata FCCP bakende ko porter mokuna plainte to ebité makambo ezo kenendeni comme distraction to makambo ngana za politicien te ce qui va porter plainte et talibango a imde ba porter plainte mais la lingi entre bina bino za ko swana kuna peuple ko tana gatite tout le monde la peuple to tcha bango pembeni biso to traka lingi bino zo sam ce qui est vrai ce qui est vrai bateau ba yekola justice ba ibindi na la vérité na la bilokota. Voilà, il y a dit tu koloba tout à l'heure wa olobi l'état n'a biso gouvernement n'a biso ibaka valeur na yote par rapport à quoi maman na bandi sport banda 72 jusqu'à présent 2020 dans sa 48 ans na sport l'état sombiranga ya atelo comme côté oyina ndako na ngomoni chantier na ngandengezali makoki za kozanga ngai nazo edingwe nazo ela bisi lokora moto nyonso mais son qui n'a poto na koyoza la boité les sem da sumela nga voiture tanga kala et là qui ancien gouverneur qui mbembe musungu asumela nga voiture na yeko vanda les soso na mona ki Gentili Ngobila absanga motoka mais pour na vanda les soso na mona ki Denis Kambai tant ministre sport absanga motoka mais oye bimina poche ya gouvernement na moni yango te esala nga pasi pelingolo ba donc ndengo zali wana
tata na yo asomela ko bilamba te ka batali bana basomela ko bilamba est-ce que yo ni papa na ko ndi maete ezala ko langai naza ko souffrir na kata mboko mais parce que ba valeur na ngai te na tomboli sport d'ingiste koki comme suna lo bakana nazo lela nazo ko la mutna na tatati nazo na mamate et nazo bwa ka pembela sikoyo ce qui présent ko yoka amika ko yamba ngai toujours la ponae le ko rata musumba mo liva yamba ka ba comédien mais le ko ni babanga ko yamba dingwa ata likaya buya pamba ata brouette pousse nazana yango te mais j'ai beaucoup de travail pour ce pays na mon moyen loba hérité na kusenga nzambe à côté la bango baluka mai babenga ngai bameka pe kusunga ngai tranda kunanga likitite eloko mokote ozanda kunanga omonika television na kuna na talaka ndakunanga iza chantier nazoka mbongo na si sandako solo mpa ya wuti pa mususa oyoka toki pa edingo ayongo na nganda kondengo ma critiquer gouvernement edingo likambote yakina musicien moko ajwa ki bomengo na kimokolo ngapena taraka ndingi leta so proposer pona ngai so pena okufa ndingo na okufa so pena na ko ya na mene même na ko mi kande ba konzi ba komisa ngo papier nguba ba komisa ka e comment pas ba konzi te mais likambote nzambe yimoka ebi yimutali jija solo ayibindi na wakata likamona ngai meka déjà composé problème na yo to sala moyen tout beaucoup ta na mokonza mboka bayama audience alobi bien mikanda na koti saka soza na pui kuna te ozana moite okene mbaramo okotsa mukanda bayamba yote na bi bien mikanda na koti saka so ba pisaka ba mama bateka nguba na yibite e konga ba mokonzi te mais na vu occasion na émission na yo na bwaka mbela na mokonza yo ameko benga ngai na. Ok, merci à koyoka po alandara pe biso déjà ye di olobi osali mingi na mboka ko pesa ba ndeko na biso bazolanda biso te mon message osali net par rapport ya ko bimisa pe bana tena bimisa bana te wana tunda la égoïste na bimisa ka mwana nga moko parce que ngana na comme entraîneur te pono ko bimisa mo te fosa d'entraîneur ngana na comme entraîneur na mte na bimisa ka mwana nga moko molinga mona ko kite na tindie poto makidiba ake ko apprendre catch kona bien soka si azote mkola rozonga na mboka ngapena sali jibile na tiki post oni utika ke bena le bien que na RDC tuzaka na catcher moko kumona ye edingwe onu sumuna wasala ka catcher bazaba catcher bango to bunda ga style edingwe mudai na fanfare na catch edingwe mudai na bagugu na catch edingwe premier catcher a somba ringi na RDC edingwe mais l'état est bien sonate c'est pour ça que tu as tiki mwana sala catch awa a marché bien te tam sunga bena na erreur na ngai kinina mikila poto okinde ko apprendre catch tam susu a sala catch koleka nga papa na yana bari keke na poto oyiba ko yekola catch so komi kutna zo proposer sikona longole na France na Belgique na tinga yake les États-Unis akinde ko apprendre ska berso catch yani. Ok, voilà, au lobby, le bac au colinga te bayi bayo kiss na yo. Ceux qui bayi kiss na yo, on a des causes à la mabe. Pourquoi? Maintenant, la kiss. Na koti ka ngopete na kufa na ngonzela moko. Na sina bongo la motema banaka. Yo kota na motema na ngomoni ke motema na ngana banye. Ezana salite. Ha? Pour bananga yiki na bongo la motema te. Yo so kota na motema na ngai yo sanga ezane na ténèbres na lumière mais pour quand ça m'a ça avec le combat là ce que be kalinga ki moko ngo ça le combat et Satan créé le comme côté tangilanga Satan créé ni na tunio tangilanga Satan a créé nini le somo na Bible passe ni que
Satan azofinga nzambe ou nzambe azofinga Satan tangiranga esika nini po bino ondaka ka Bible sikoyo nalingi lelo mpenza oyebisa ngai ke na chapitre tel Satan afingaka nzambe tangiranga il dit olobi okotika kisi te mais kako na koexplike bandeko bazolanda biso pourquoi nakotika kisi te moto na métier na ye te yo osaka na bralima bawanokele mwana bralima yo kolinga alors po ebi kobokolaka makambo nyonso eza na kata bralima oyo asalaka na itike aokende na itike oyo asalaka na inibra aofana na inibra nga mpe navandaka nanga esika wana botika changer lisolo. Ok, voilà, il dit lelo tout le monde va comme interpeller Batou, Banzo Kanga Batou, dernièrement tout le monde qui tombe Luaka, et puis na simatobite ceux qui kozala Kimbuta, ceux qui peuvent kozala qui encore Bruno Chibala, tous eux battent, état des droits comme na place nango. Batou Bozo Kanga. Pourquoi expliquer ngai ba quand on connaît infraction ne peut pas répondre bien. Par rapport à détournement un bon à l'état. On va mona ki Kimbuta na mundu ki azotamba na mpo boma mutu. Omona ki Chibala azobuka bank. Na mundu ki bazobuma batu. Kwa bota batu mbona barabara do Chibala komi mutakuluna. Kimbuta komi mutakuluna. Même yo komi na place on ko yiba parce que même ngai dingwe. So batinga place on ko na ko mbongo. Na ko yiba te parce que zan bonga na ko jwa se ko jwa. Aux la mesure aux aramba la mort. Minga na moni mbongo za ko leka bongo nyo so bazaki mbala moko. Bazakanda munda muche kuma beleti. Yo soutenir nos ana pour na batala bazwi bayibite poto mona ki moto moko na mundu ka zotoma na barabara komi kolona uba teni militaire pour ka karaka bata botra bato bon nena ko buka bank yo so mona trace moko ki babuki bank po bombongo vona na bank boy bimagine ngeni totika makambo wana. Ok, voilà, il y a déjà le bambou, oui, mais qui n'est ni le tout moni, moi quoi, bah musicien car ma pas, aïmbeli mama et mon, abibota mama et mon dengue zali salité, bota la mama et mon dengue zali, donc abelé li ba politicien boka ba konzamboka, ba meka kota la miss na mama et mon pe, na bien bité dit aux autres qui, donc mon on dengue ni. Asa na raison. Asa na raison, parce que hôpital numéro 1 est à Mamaïm. En tout cas, ce qui me demande, c'est que pas la PC 1500 sur 100. Oui, ok. La sepeli makasi. Puis l'État me gâte la likambo nan. Ba docteur. Na mayen ba ça c'est OK ba bina que ni hôpital na ngai privé de mayen comment donc boîte moko docteur la ko sera ka mutu po azoyer amène hôpital privé la nanga hôpital na privé ça na commune ten balabala ten numéro tel ya ko na roteto pourquoi ba bazoba ba batava na mayen l'état n'a pas me confondre la mission sika. Pour maman et mon bébé, na bango pour na intérêt na bango. Oui, na ya na lobby. Ba maman et mo pour na ko vana maman et mo tara bo salité za dikuna moité ko préférer ko tenir OK no hôpital privé à docteur à na cité. Pour rien ko traiter. Merci. OK, merci. Confinement na biki tozo kende déjà na suka tout monde qui ba distraction autozaka nango ya ba bar ya ba matanga o leka boy ki chassa formé zaki étouffé zaki kaka na confinement auto vivre qui moi bien makango eleki tozomona bato bazokufana poto tozomona bango na miso nzambe président na biso aza mayele na gouverneur balabini non wana mboka tolata kashine pour que maladi wana ejwa biso te
c'est normal, la CPI makasi. Qui est malade, elle est ce que comme milieu si moi non. Tant que comme une langue, tu vas te autres. Ce qui va déconfiner ville, il y a Kinshasa. Tu est-ce que Baba récoxister toujours? Basa l'union soit au Banila Matanga et Kozala toujours. Pour nous, les moyens, ou comme nous avons les moyens de plus facile. Mais, Barre Kokozonga. Parce qu'elle est distraction à mon temps dans la représentation de la mais Matanga, ce qui est ngana gouvernement tout un problème. Parce que Kouloune est madame Naming dans Matanga. Ou comme tu as fait les jours Matanga Robima, Yoka Bitumba, Bambeli, Banin, le gros comme Skobi, bah député, beaucoup si ça fait trop. Ça les connaît $8,000. Ah, Boyatana Mawate. C'est quoi ça, Luana? Et comment biscuit va cacher, on va boxer, va karatéka, tout le monde va salle, Nabino. Le quoi matin, comme ce qu'on est Kofi, les canaux de cimetière. Merci mingi, papa gouverneur, n'a les canisi aujourd'hui. Merci mingi, na président République. En tout cas, na personne au kakos. Oyoki, ongana lobaki. Merci. Le commis comme on a demi-terrain et commis mingi. Kolonga victoire ti bandal topé matete 1000 francs kaka. Ezate que pour na confinement. Ezate que ezalaka depuis qu'à la place on a quoi bisana l'état congolais. Faut que nous soyons ministre du transport. Abiko Jérémy Toukani malamote. On a souki yangwana. Faut que nous soyons ministre du transport. Surtout tali bien. Ba chauffeur ba comme ça ordre na ministre du transport. Ministre du transport alors bagarrien. Faut que nous soyons ministre du transport. Mais ce ministre a déjà celle Moussala na ça lobby. Il y a aux ala on n'était pas contrôlé. Mais azana batuna na balabala. Tango gouverneur à lobby mutunu se fera ta masque. Est-ce que le gouvernement nous a kangabato? A tibatunae bo silver. Ce qui n'est pas typé ba silver le transport. Donc on a bien. Merci. Est-ce que l'autre monde dollar et mati vi la Kinshasa te bitende toujours vivre bloc comme trop cher. Au maladie dollar bo bitende ni au sa ta wins. Ndeni bo sa ta pour bo vivre. Toujours qui doit. On a bloc à Colia. Tout comme ta ministre des Affaires économiques. Il est pas géré bien parce que bon, on verra bien qu'on va retirer dans la bande. Mais c'est toujours bien, c'est bon pour te foutre. Mais le ministre, bon, on a gagné, on a bien, on va recevoir ma commande, pour que le peuple ait bien. Quand on a un président, n'a gouverneur sans fonction. Mais il y a qui l'a pénal. N'a pas président. Ameka kolongo la douane le bloc à colia ba carton la mer carta soso baloso ekota ko feli public se tundi mingi na katazando mutu moya matsabiloko ezate mais biso tout le monde a bloqué ça matata parce que douane et je m'en sapis. Moi, il bloque côté mingi. Papa président. Mais quand il y a un souci à banana, il y a un longo la douane. Bloque au foot à douane, il y a quoi là? Pas mituka. Mais mituka, ça a bilanga. Côte sango fait le pot, il y a un gros, ça a bilanga. Bakarta soso, bakarta ngombe, bakarta nini. Et kotaka, et comme il y a un métal, et bimba la moquette là-bas marché. Sur le que Panzani n'a qu'à t'azando. La pansito que ça va bien. Moi, $1 et matin de sous. Et ça a été. Un seul point. Il y a un grand Nazoro Bayango, ministre, gouverneur sans fonction. Nazoro Bayango, comme il y a la bébition, papa président. Il y a la bébition. Ok, donc comment on a cochité déjà
cache ne baba qui to lata oui pour protéger biso pour tous à la bien distance 1 mètre ou 2 mètres. Mais comme il y a Koboma, dernièrement, ma jeune fille à 18 ans, na kaluka pour la tête qui cache n'était. On va savoir Kuluna. Le président m'a communiqué surtout na mon conseil à la police. Aïe pas à côté, n'engue koki. Mais bazo qui a été. À sa côté, n'engue nyos. En tout cas, policier, ça se met comme ça. Mon conseil de la police est et boit qu'il ne dit tout. Pour venir à merci. Ok, tout le monde de commencer à faire la émission pendant que on va la salle théâtre et puis de commencer à faire ça sur la blamate. Ami surtout qui molumbo, à qui se retrouver dans les amis, il y a déjà ça la théâtre. Bande comme il bali topé à bassi. Est-ce que c'est normal? En tout cas, c'est normal. Azamuto fallait kangati muta théâtre wana. Bachene ce que bachaka batamabe. Pour biso baninga soto moni yango. Peto kosala yango te bona moni. Asame senekine likamango bandakala. Et que tombe pas naïe parce qu'il y a comme une azémie. Donc, à ça, la randingue, alors, il y a un moningai, na sepera na kambwana te. À ça, il m'a bécolé. Quand on s'en entend, on se dit moi na langai. Quand on s'en yango. Pourquoi? Beaucoup de nos caractères et d'ingwete. Tous à la kimia. Mais na 5 ministres de la justice, à Kangaï. À Tchèna Bolok. Surtout bino ba journaliste bolingi kolia kaba kono ka batawiwa mutawiwa mimi na bari mela masanga suka nango ba yibi moto non ne ko sala émission pendant to sala émission et silinga simizana kai ata ngai dingwe ata maya pamba na mera kate sans besoin de mera mai na bimi na kena milima ipe na zungi na lea kia pale batute o mboka na pisa kwa mabe e kumona wakambwa ndingi na kwa iko sipene ngote nyosha di fote ya bisomo ko ba journaliste tuzota mwana bosolo te ube journaliste ngala ni ndumba okinde ko moni e pana bino olia tate omoni masanga omoni biloko olia owe tikana lia non bimana yo kende do batma wotka ko liangana ke merci concernant la personne. Ok, merci na batutu bozu occasion ya kolanda biso, merci à papi kelilo mon pouvoir, merci à Rifin qui sont belam de maman mutu moko bien. Voilà to comme na suka penza ya dit message fort ni no kopesa na gouvernement puis na marambozo leka na ville ya Kinshasa. Makambo na ville ya Kinshasa na moni Gentini Ngobila. Ato salam alam. Mais eloko na koloba na ye likambo ya bibembe basigner ordonnance elekanaka direct po tozomona pasi mingi na likambo ya bibembe moto asasi ebembe alesa bato amelisa ba congolais moyibi na biso wana bosaleza nini c'est du vol. Yangwana sikoyo gouverneur lokola ye alongola mokano wana na Lubumbashi seke me kufele kana direct cimetière na Luanda na Angola seke me kufi ile kana direct cimetière na Brazzaville seke me kufi ile kana direct cimetière. Et pourquoi bisato au stade encore bato comment riche alors ngabe na janda kuna na chango sala funérailles kuna jambonga aussi sanda kuna ngai gouverneur na kosenga na gouverneur ameka ko aider biso papa gouverneur na sali 48 ans de sport mais na zatana loko mon côté na kosenga ota velete munene lokola ngai na totema na rea bis na zowela bis boluka no bokani satangai
J'ai beaucoup travaillé dans le monde entier. Ça a 48 ans de sport. Première personne, ça a 48 ans de sport. C'est dingue. Papa président, me ko yambanga ito solanga na yo. Oyo kape ba idée o yangai na kopesa soki za malamu oyambi yango soki za mabe obwaki yango. Merci. Numéro nanga téléphone ali nkozwa ngai akobenga na numéro oyo plus 243 910 439 200 tikana bandela plus 243 910 439 200. Mutu musala mbaka pareil na ngai te ngamo soko bengi okutangamo ko tokoso na koki. Ok, merci Eddie pour l'invitation. Pour ça qui biso occasion pour yakoya ako ça na émission. Merci na batutu bolandi biso, merci na batutu bolinga Katia Voka, merci à Mauricio Fontombongo, merci à Rosar Miezi, Babi Rosar Miezi, Yaba Rosar. Merci à Arlette Bangala, merci à Tidi Moussomba, merci à Jemi Mavoka, merci à Deborah Moukena, Karine Golade, la patronne de Massamba, merci à Merveille Mouté, et joyeux anniversaire à toi Stéphane Bonja, le fils de papa Adolphe Dominguez, donc il y a eu Yangwana Bajan. Aujourd'hui, c'est ton jour. Derrière la caméra, je vois Junior Mbouye, équipe technique, Mike Luzola, Dieu Barubi, Maboko Pete. Donc, on a une semaine prochaine. Ciao.